Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. J'ai vu des gens mourir même le jour de leur anniversaire. Donc, mais moi je dirais que merci à Dieu. Ils ont vraiment une grande joie. C'est encore une année. Et j'espère encore regarder ça encore plus longtemps. Nebi Belobakak, le plus robuste atteint 80 ans. Donc, Naïna a parmi les plus robustes. 80 ou plus. Zambasa Abisongolo. 100 ans. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Neige, joyeux anniversaire, et l'amour, Otama et l'amour, Otama et l'amour, Neige. La vie, la vérité, le chemin. Mon sous-souté, c'est yo. Liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koye. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 periques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à ma fanatique Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc Bébé TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on gag. Ba télé-réalité y a artiste. Ba vie réelle y a artiste. Ba télé surprise y a artiste. Bon nous ba film congolais y a artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barési Baza TV. Bon ça la RRT. Barési Baza TV, Bébé TV, Barési Baza TV, chaîne YouTube, bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barési Baza TV, abonnez-vous. Yopo yoki sango. Partagez sango. Yopo yoki sango, partagez sango. Batutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu.
na Barési Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre. Ba tout botala SB TV. Ba tout botala Belleville TV. Ba tout botala Naomi Barcelone TV. Fanny Massoudi TV. Ba chaîne tout est diffusé ba théâtre. Ba Leke TV. Ba tout au ba diffusé ba théâtre. Alors, boki mamba boki s'abonner pe ni a Barési Baza TV. Ya Sikaye. Barési Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Donc je suis aussi entouré de belles nanas, actrice à Sinark. Bastar ya mboka na biso nana Gitalogie Gita Safi Beye et puis Belinda Tuta. Donc les lots toza awa na soirée d'anniversaire ya moko ya bango moko ya mwana ya papa ya groupe Sinark Neige. Alors na rozwa bango parce que balati kitoko baza kitoko ba pesa moi impression na bango moi souhait pe osala bien pour bato balingara pe bango ba mona quoi hein. Elle est belle cette fille. Voilà, elle est belle. Voilà, bon moni. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Mbotamela Mouna Neige Kandi, ma petite, ma fille. Donc je l'aime beaucoup. Cette fille, je l'aime beaucoup. Donc c'est une sœur à moi. C'est ma fille, donc Azaranyo se vraiment, je dis joyeux anniversaire à elle. Nzambe oya lola asalele bolamu ebele. En tout cas, ezali bosenga motema na ye nzambe abakisela ye yango. Pona lokumu na ye kaka po biso to salela ka nzambe mobimba na biso ezaka pona nzambe. Donc vraiment pona nga Kandi, je dis vraiment joyeux anniversaire à toi ma chère. Nzamba sala yo bolamu ebele. Mon sali nankolo, donc c'est une servante de Dieu. Bisika nzamba pemaka. Donc deux fois. En tout cas, merci à vous, mes fans. Bino bobo linganga. Na bobo linganga te. En tout cas, ngala lingi bino. Oui, je suis Caleb. Ngala Caleb. Bon comprendre car je suis Caleb. Ngala uta masina te ya. Pour ni bolinga ngala loba. Na uta masina. Na peto Congo. Oui, na uta masina. Ngala uta na Veninzazi. Donc je suis Caleb. Si si. Voilà, elle connaît tout là. Très bien. Très bien. Donc tu es balade. Tu es au Calais. Merci, merci Jitaela, vraiment Gitalogie. Babi, vous s'abonnez massivement à Gitalogie TV. Est-ce que vous s'abonnez? S'abonner à Kaka. Voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire des Neiges. On est là pour elle, c'est une sœur en or, on l'aime beaucoup. C'est une fille bien, très gentille, très polie en tout cas. Voilà, on fait avec quoi. On est venu fêter avec elle. Donc, enjoy. Malgré il y a trop de mbichi, je vous dis. Donc voilà quoi, bon s'abonner, abonnez-vous massivement à ma chaîne Barési, Gitalogie TV. Donc tous les internautes, vraiment, je vous attends. Et voilà donc Carolanda bino na kati. Zulanga ba on ba okende balati kitoko. Voilà donc comprenez comme ça, nous sommes ici à la soirée d'anniversaire de cette actrice Neige. Moko, il y a Bapoulin, il y a Caleb, Tukebana, groupe Sinark. Alors, Toza Awa, il y aura à boire et à manger. Alors, nous allons entrer, nous tous, à l'intérieur pour voir ce qui sera la soirée d'aujourd'hui, tout ce qui va se passer. Mais je vous dis, il y a une très belle décoration. Bateau va décorer, il faut pas l'ouvrir. On a craqué. Ben voilà, accompagné de Fortunat au quota. Donc, je vous dis un grand merci tous les internautes, Bateau Toubolinganga, Barési Baza, messieurs les journalistes. Alors, je vous aime, continuez de faire confiance, abonnez-vous très massivement ici
pour être toujours très bien informé et avoir toujours les informations très bien traitées puis bien diffusées. Alors, grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que Nazal Bosso Nabino devant vous. Grand merci à celui qu'on appelle Yannick Chamba Boss, patron. Yannick Chamba Boss Amboka, Motema Clarisse Gang à mon social. Pourra pas penser aussi à Malik Arafat. Big félicitations pour le petit Malik. Viendra Willy Claude Jama, prêtre, on reste à Londres. Et puis grand merci à celui qu'on appelle comme ça là je vois déjà. Jérémy à la merveille, moi la mamie, Monica Makambo fille des disques, bébé Seigneur, maman na Kenaya et puis Primaël, sans oublier Mamé, Gilles Molamputu Yagata Kamazi depuis Montréal, depuis le Canada, clin d'œil spécial à toi, Motema ya Iguette Kamazi, hein, maman Iguette, couple moro vraiment on a habité quoi. Et puis merci à Fortina, Oazo joué intérim, il y a Adji. Mr. Billy. Alors nous allons entrer à l'intérieur pour voir tout ce qui sera comme la soirée d'aujourd'hui. Alors abonnez-vous. Vous savez, hein, Caleb et Elise dossier Zara le 26 Oyo pour tout le procès et qu'on empêche tes bana ba fêter parce que mon bateau babota marana bateau monsieur peut-être ba koufi monsieur baza juste mais le lot neige abaxi une année de plus baza toujours de cœur na papa bon mon bangwa torokota to ba on se la soirée à l'élo. Donc voilà, nous allons entrer tout à l'heure au film de la décoration. Voilà, nous sommes à l'intérieur. Donc gitalogie. Gitalogie. Donc comprenez comme ça, c'est très belle décoration. Très magnifique, voilà. Approche. Je vais poser aussi quelques questions. Voilà. Je croyais que c'était seulement une fête, du genre fête quoi. Et je ne pouvais pas imaginer que, waouh. Bon, voilà, je dirais, je n'ai jamais vu, hein. Ouais, une histoire à anniversaire et tout, voir cette décoration, voir tout ça là, les rouges, blancs, et c'est juste waouh. C'est juste waouh. C'est du canot classe quoi. C'est trop bon. Merci beaucoup. Mais sinon, on va le respect de l'air. Voilà le respect de l'air. Déjà, je devrais. Malheureusement, hier soir, j'avais trop mal à la tête. Et qui s'en là qui est qui n'a pas codé belé du coup n'a qui va 13h l'état n'a fond la sou qui le lopé dimanche le comment salon mon bas sokolo moutou parce que j'avais pas du courant chez moi et puis je n'avais pas mes shampoings et tout donc il fallait que le caca dans le salon et bien on a tiré à 15h Belinda Koutunga n'a pas ses retard. Donc l'homme propose, Dieu dispose. Oui, mais il y a un porteur argue. Je suis là. Voilà. Voilà, Kalamingité. Les retardateurs, des fois, rappellent à tort, mais là, moi, raison. Moi, raison, à la quinoiserie, tu sais, nous, ici, que la fête commence à 12h. Donc, on fait ça plus 2 heures du temps. Okay. Moi, personnellement, elle m'avait dit à 14h. Donc, je faisais tout en fonction de 14h. 17h. 17h moins. Ah, papa, non, on a dit traîner dans le supermarché. On devrait acheter de petits trucs et tout. Et on te voilà, merci beaucoup. Donc, compris. Voilà. Voilà. Bonjour. Bonjour Barési. Voilà, un mot par rapport à l'anniversaire de Neige au Roi Ibsaïnine par rapport à cette année de plus ou à Bakis Nabamboula. Neige, déjà, c'est une fille bien. Je lui dirais de continuer d'être ce qu'elle est et que je l'aime beaucoup. Je lui souhaite tout le meilleur du monde. Oui. Merci beaucoup. C'est une bonne personne en fait. Oui. C'est une bonne personne. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Je n'ai jamais entendu aussi qu'elle a de problème avec quelqu'un. Donc c'est une bonne personne. Selon moi. Selon toi. Oui. Selon tous les invités, parce que c'est rare. Hein? Dans ma tante, on débat sans invitation. Mais en fait, c'est pas pour nara. So ba bengo à ce qui.
Bon, c'est juste un truc entre nous, hein, la famille. Donc, c'est pas grand-chose. Peut-être face aux moyens, ceux qui sont belés, tout le monde est belé. Mais bon, pour que la journée soit bien, il a fallu faire quelque chose, même un peu. Oui. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Bonjour. Un mot par rapport à Neige pour cette année de plus. Je souhaitais qu'à bonheur et belé. C'est une très bonne femme pour moi. En tout cas, depuis que je la connais, elle n'a jamais fait quelque chose que je ne dis pas ça parce que peut-être les autres vont dire peut-être pour bénéficier de la fête. Non. Non, il n'y a aucun élo comme ça pour moi. En tout cas, c'est une très bonne personne. Merci beaucoup. Voilà, tu continuer. Voilà, Maman Belinda, tu as dit que le banda mon côté n'a qu'à te montrer décoration au rôle par rapport et puis babi respect Maman Belinda combien est nini fait des années na 14 yo combien à 17. Bon, tozaka ba kinois, webi ka biso mingi mingi de ma bena biso te respecta na biso ti. Biso ezande na biso to respecta ti hein, to bongo. Mais je suis contente, classe bien là. Simple mais bien. Ça là, moi bien. Hey, maman et ma fan, on rappelle le 12 décembre. Il y a une musique. Hey, bah, ici. Bon, ça va, bon, ça la salade. Le 12 décembre, donc, vraiment. 12 décembre, il y a clôture. Hey, on a clôture, moi, décembre. Moi, on a clôture. Donc, vraiment, on a CP, mingi. En tout cas, une fois. Voilà. Encore une fois, joyeux anniversaire. Bon, comprendre le caca. Hein? Donc. Voilà. Voilà. Ouais, je vous en prie. Donc, comprenez comme ça, c'est le aléa du direct. Donc, comprenez comme ça, c'est la fête. Voilà, maman, repompez ceux qui sont rose. Voilà. Tu diras quoi à Neige par rapport à cette année de plus? Joyeux anniversaire Neige, ma petite sœur chérie, je t'aime beaucoup. Elle est rentrée, pardon. Oh. Voilà, donc nous poursuivons. J'ai vu maman. Ben, Toro Tambola. Voilà. Donc nous allons poser quelques questions à maman. Bonjour maman. Bonjour. Voilà maman, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta fille. Oyeb sa neige ne. Na oyeb sa neige boy. Neige azamwa na suka na ngai na libumu na ngai. Polina. Na ebisi neige boy. Banyo yo salma sengaki. Neige azala nango. Azala na bolingo na baninga. Azala muntu alusambu. Azala muntu akumikitisa. Nzambi ye moko ndayebi ndakutumbula ye. Angwana pesi nzambi merci. Na ndenge na moni mwana suka na ngai anniversaire na ye na epe ko vivre nango. Mais comment papa azali susu te na we andi ye kasi nzambi azwa lukumo bisika bango bakei. So peut te kolanda bango. Amen. Amen. Ah ben maman Ozana no boti ba neige combien? Neige na boti bango 8. Maman. Je ne sais pas clôturer gabi maman ko bota le suste ngane na kanyi mabota. Neige nda clôturer. Yebe na clôturer. Vraiment. Merci beaucoup maman. Voilà, donc nous poursuivons, nous continuons. Bonjour. 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 Oui, bonjour. Il faut parler un peu trop fort, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Voilà, tu diras quoi à Neige par rapport à cette année de plus? Par rapport à son anniversaire? Ouais, par rapport à son anniversaire. Je la souhaite que du bonheur. Contente de savoir qu'elle a encore une année de plus. Longévité à elle, bonheur, comme je viens de dire tout à l'heure. Bon. En gros, c'est ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Voilà, quel est peut-être un mot au Yebisa Neige pour cette année de plus? Na koyebisa toujours la meilleure chose
eza grâce une année baxela on a vu on a souhaité bonne chose akende toujours en avant nzambe a continuer ko batela ye a continuer ko saela ye ebele toujours koleka. Merci beaucoup. Nous allons continuer à faire le tour de cette table. Bonjour. Bonjour. Voilà, Boïb Sanejnine par rapport à cette année de plus à Baxi Moukoula Lelo. Juste bon anniversaire. Ma maman lobby, c'est importance mingi. Azwata on médite na. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, Boïb Sanejnine par rapport à une année de plus. Joyeux anniversaire, que du bonheur pour elle. Voilà. Merci beaucoup. Donc nous poursuivons. Bonjour. Bonjour. Voilà, Boïb Sanejnine par rapport à une année de plus à Baxi Lelo. Bon, joyeux anniversaire et belé. Et bonne chance aussi. Nalela est fort. Wa master nanga bo mwana. Oui. Depuis oui. Master nanga pinda bo mwana. Bo mwana va âgé. Eh, yaba inani. Oh. Ya solo. Ko maman bi ba bo. Oui. Wa master. Tozakaka. Voilà, au petit conseil nini na oya zaki na ngote na ba ne mususu na ninga bakisi inani. Tant que master non. Oui, conseil na opesa ye. Bon, ndenge nga lingaka zala déjà bongo. Neige aza accueillante, lingaka bato mingi. Apona musala na ya depuis bandango, lingango depuis kala, ba bonne chance. Akende liboso nzamba zalaka na ye. Merci. Voilà, donc Nzamba Zalaka Nae, c'est la parole de l'ami d'enfance, il y a Neige. Alors, tu as payé mon encolo, fait tout le business à moi. Moi, des questions, moi, vite fait. Et puis, tu côté cabine bota soirée, n'engé roleka, donc merci. Na tonton il y a caméra, bilili. Fortunant. Mr. Bilili, au balancer, ça la paye très bien et ça trop bien. Voilà, Neige, joyeux anniversaire de ma part. Ah, merci Barézi, merci beaucoup. Ma béni au talent makasi we. Na lingako da mingi. Et salut Neni, Lelo au bakisi une année de plus, peut-être pas trop bobotama na bango, Lelo bazali système Dieu a salué grâce à la pandémie et ba virus et tout, mais quand même yo, vous êtes toujours vivante. Dans le banni, c'est Dieu. J'ai vu de grandes personnes mourir, laisser tout ce qu'ils avaient. J'ai vu de grandes dames. J'ai vu aussi des enfants, de bébés mourir. Donc, surtout comme na ajo et zanzambe. Si je peux dire une chose, je dirais seulement merci à Dieu. Merci d'Anzambe à partir d'une année de plus, ce n'est pas une mince affaire. Mais parfois, ceux qui tout autour tu perds quelqu'un de très cher, tu comprendras que la vie est dépendre de tu comprendras que Yonde Mouto décidé pour vivre. J'ai vu des gens mourir même le jour de leur anniversaire. Donc, mais moi je dirais que merci à Dieu. Et ça vraiment une grande joie. Il y a encore une année. Et j'espère encore qu'on garde encore plus longtemps. Nebi Belobaka, le plus robuste atteint 80 ans. Donc, Naïna a parmi les plus robustes, 80 ou plus. Zambasa Abisongolo. 100 ans. Franchement, vraiment. Merci, je le reçois déjà. Je dis Amen. Voilà ce que je peux dire pour mon anniversaire, c'est ça. Et je dis aussi merci à toutes les personnes qui sont venues. Et ça a vraiment une marque de considération. Donc, tu peux dire à quelqu'un de venir et puis considérer ta été. Surtout, il y a déjà Barézi, dans les salles d'arrêt, bien décoration. Non. Ma soeur me disait une chose, paix à son âme, Ursule, à Neuf Sangelo Moralobi, si les mondes ne te donnent pas ce que tu attendais d'eux, offre-toi ce que tu peux t'offrir. Donc, notre devise avec le paix que j'ai, pour se priver, tu pour se satisfaire. Surtout qu'on ne vit qu'une seule fois. Voilà, surtout ça aussi. Donc, Bibelobi, c'est lui qui épargne en excès sa pauvreté. Ce n'est pas en épargnant beaucoup nous comme un riche. Il y a des moments où il faut s'épaler là, au lieu de bien, au sa pauvreté, na morale,
na sentiment, on s'appauvrir na émotion, on s'appauvrir na bébé quand bon côté. Quand tu épargnes beaucoup, tu peux t'appauvrir. Donc bon après hermoko boye, tu te dis bon. Non souffrir l'ixo na c'est pas la paix. Tes amours gravité mais ils a paix jour na paix ça paix bien. Ouais. Inoubliable. Vraiment, c'est comme ça. Bonne fête. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes là. Voilà, donc nous sommes ici à la soirée. Je vais vous laisser suivre ce qui sera comme la soirée d'aujourd'hui. Alors, restez connectés sur nos antennes. Je suis Barési Baza. Je pose dans la maison parce que le reportage il y a Boé. Et les exemple, TV reportage, il y a Matanga, il y a fête d'anniversaire, il y a mariage. Cohésité, tu as l'équipe technique, on a qui sur le terrain. Et puis pour l'animation, Barési Baza rappé MC. Na animera magas na soirée, donc soirée union d'anniversaire, il y a collation, cérémonie tout. Aux aussi que MC Azara na soirée, je suis là présent. Bo bengara to sololi, to kotara en contact na bureau na manager, to panzara en teke et au sein matrice kitoko. Alors je voulais suivre ce qui sera comme l'intégralité de la soirée. C'est parti, play. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna na nga alongolanga na maboko ya baini na nga. C'est avec assurance nakoyemba
Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali. Po ete nalia natonda natondisa manesa. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction na koyemba. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai, natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai, mpona bomoi. Naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobele nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance na koyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela,
kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali po ete nalia natondisama na se. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi nanga, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai ya 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 Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia. nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya baini nanga.
Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai, liboso ya banguna nanga. Alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai, natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai, mpona bomoi. Naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai, liboso ya banguna nanga. Alongola nga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali. Po ete nalia, natonda, natondisama na se. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus. Alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi nanga. Lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, ya 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 ya. Nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alléluia. Nzela na yo edesevaka te.
Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te, bobeli nzela na yo. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali, po ete nalia natondisa manese. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction nakoyemba, Yesu azali lisungi. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu.
nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya bayini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te, bobeli nzela na yo. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya bayini nanga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abungaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo, nanyalakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asekola ngai liboso ya banguna nanga,
alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie, nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te bobeli nzela na yo. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te. Papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya bayini nanga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nazalaki mpate oyo abongaki nzela, kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le bon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo amemaka ngai esika matiti ya mobeso ezali, po ete nalia natonda natondisama na se. Oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction nakoyemba Yesu azali lisungi nanga, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai, ya 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 nakabela yoki bolenge na ngai, sala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alléluia. Nzela na yo edesevaka te. Prospérité,
Oui, oui, c'est Yaya, bon, permet que je te filme, elle est là. Voilà. C'est à elle que je dois ces jours. C'est à ma mère que je dois ces jours. Aussi pour toi, Ma Bible dit,
tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te, nakolanda kaka nzela na yo Yesu, nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda, bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo, bobele yo. La vie, la vérité, le chemin, mosusu te se yo Yesu, nzela oyo ekosaka te, se nzela na yo. Bayebatalelaka yo, bayokisa masoni te, papa ya borphelin bana bitike, mosungi ya baveuve, mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga, alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba, Yesu azali lisungi na ngai, lisungi oyo ezangaka te na tango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale, kufa mpe bomoi. Kasi olobi na ngai mpona bomoi, naye kososola ete yo nde ozali bomoi. Nzela na yo eza nzela Beauté Oeza Brand Cosmetic UK, Oeza produit en nzoto elongo na kabatash. Sopelingi kozala na teint moko ya bien ya propre, Oeza produit na yo ya kosala. Oyo eza mpona maboko, kolongola batash ya makolo pe, ba genou et ba coude. Oeza oil ekendaka na produit en nzoto. Donc soki oza intéressé, okotindela biso message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir, Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino, partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona koede, pona kosunga. Bato nyonso bazana ba problème, bao nyonso bazana ba problème, ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social, bazanga ya kolia bazanga ya komela, nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda kabola na bango yo muto kozala toucher au banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo défi Nzambe bon mengona oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc tozawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades Barizi. Pourquoi pas 100 francs on a pris dans Zorato Kabola, on a banabiti qui est orphelin, to bando kita to bando ça la descente. Alors numéro na biso za affiché wana yom tozo ta la biso, ozana lamba, ozana carton bando tinda ba père ba chaussures ya bana ya ba âge nyonso osangisi kaka to bando memela bango et pas na biso za en toute sincérité. Tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a motema donc de tous a touché accompagné de Yannick Chambawa abi que Barizi Bazana contribué na vision na pour que tout aider ba orphelin. Donc mututo kota la biso a besoin ou aider ba orphelin ko hésiter te benga biso adresse à kitoko yango yo exemple télévision. Merci Fondation Yabino Yangwana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barizi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barizi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens.
kuna boandozo kaka ba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh, c'est pour un savoir-faire en anglais. Oh, lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par contre s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko la notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barezi Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on tala papa maman les qui bana na salon. To bon abiso Barezi Baza TV. Bo ça la RT. Barezi Baza TV, Bébé TV, Barezi Baza TV, chaîne YouTube, nabino bino, actualité, théâtre congolais, film congolais, au Bourgogne en bonne et difforme, car à la Katia, Barezi Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopoyo qui sango. Partager sango. Yopoyo qui sango partager sango. Ba tutu ya kati exemple de télévision, boki mape mbangu na Barezi Baza télévision. Ba amoureux tu ya théâtre, ba tutu botala SB TV, ba tutu botala Bellevue TV, ba tutu botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, ba chaîne tout est diffuseur ba théâtre, ba Leke TV, ba tutu o ba diffuseur ba théâtre. Alors, boki mbangu boki s'abonner pe ni ya Barezi Baza TV, ya Sikaye. Barezi Baza TV, l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a 100 perruques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non, yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire.